osela ngai makambo pusana nalakisa yo nzambe ya lula olie yo kende kotonganga partout yakande nalakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakande nalakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo enzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo Oeza Fidelimo Oeza Fidelimo Ezaka bongo Fidelimo Ezaka bongo. Oui, Oeza ma jolie nde opesa makam ba papa na la posa na bino so na poso jouer na ma jolie yaka pa Fidelimo na zawana na zozela yo nyonso na poso sala na ngana za na ozela yo to sala na yo abakanga mubi to yo muto batama okanga maso wapo leka na TVT yaka awa oleka na TV po awa nde bon nazobenga ba maman tout o baza maman moko ya bien on dirait maman berger maman moko ya play maman moko joie kitoko o aza posa jouer le quoi maman berger na bengi to ana recrutement moko ya bien tozo benga na groupe na biso ya Fidelimo to benga ba fille kitoko ba garçon kitoko ba maman ya bien ba maman ba jouera bien le quoi maman berger tozo benga bino boya to sangana to salelo moko kitoko e pesa kitoko bo ba papa na bosani bino ta boya ba papa nyonso oyeba ko sala te to bengi bino boya na Fidelimo Kimbelo yo ta on le plus bolobi Kimbelo nde ye makambo chaque na bango nde ye hein to bengi sibile boyati hein o bovanda ba palais ko to bovanda babimisaka yo te c'est moment ta yango epesemeli yo mama na papa jeune garçon yaka boya Fidelimo vi yango te ebengi bino boya ma vraie chérie ma vraie Joe boya bo to pesaka makambo te hein boya to pesa makambo ulonda yango yo boya esanga bien ko bana numéro za na te bana king bana brasa bana mo amba bana funa artiste mo sabena yo kamke sukali le kamke ko soko ye po pesa makalo kwa ngai ndo kibotala ndenga yeyo nazana beso ba filo kolanga atoza kamke sukali lokolanga atoza munye lokola mama nanga mwamba atona ko mama nanga aubergine nombre tozana besoin na bino tozala uniforme yo muto vai na ndako otalanga yaka pas Fidelimo moto nzambe ata besoin na bino comme que suka pe ata na poso na bino mama wana na luka mama jouer na film ezoya na mona tete siko soko ye tozo na bino na pesi mbot na mama na mala Angèle na vini qui manque du 7 joyeux anniversaire na bébé Noëlla mon cadette do petit sermon na linga tellement mingi kandeng na bisabino Fidelimo vezaka bongo c'est une tout ça bongo eh ba vaze boyo kadule to bagi biso to banda pe to komisa ngoti na suka parce que bana ngambi et nebi sebino eh boyo kadule ba finga biso ka bongo bo to la pe biso ka bongo bo se la pe te jouer ka bongo ba se ka biso ka bongo ba to ngabiso ka bongo ba ina pe biso ka bongo do te sebino ba se ka biso ka bongo ba to la biso ka bongo balobi recrutement yango bana kini benga biso sur plus 243 90 74 50 400 babi tozana répéter chaque jeudi et mardi. Donc je répète chaque jeudi et mardi c'est avenue Way numéro 100 na route ya Kimbanseke sur côté à Saint-Thérèse sur l'équipe d'Okolo au niveau de sur côté à hôpital à Kimbangiste tunaka avenue Way numéro 100 na Prince wana étage au monde na wana tozawana babi kobo sanate rendez-vous na biso chaque jeudi na 22h juste sur BML TV babi rediffusion na biso chaque dimanche na 16h ya babi ba finga biso kabongo ba se kabiso kabongo ba to la biso frère, comment on a moni yo molimo elakisi ngai osa moto ya étoile kombo na ngai ezali prophète Fidelimo Nzambe ngai nde prophète Fidelimo Nzambe molimo etalisi ngai kuraka soko ndaba ya kabari pumbulu ekelekele kozana étoile
me nzambe alobi na ngai nazwa yo okota na molongo na biso mosala nzambe apesi ngai nakambola bato babika bamona disciple ya prophète Fidèle Moto Nzambe okomi disciple na ngai elongo na mama Leti elongo na Kamuke Sukali sabena ye kopesa makambo biso nde toye kopesa makambo na molimo na Nzambe toloba amen apesanga amen apesanga amen apesanga amen oraka baba namoni nazomona likambo kokoya olimo kolobela ngai nazomona olimo kolobela ngai esika oyo bato bazobika bato bazokangolama bato bazomona loboko na ye awa bato bakobika alleluya kumbulu yekele Amen, amen. Amen, amen. Bidi Yesu Masia makoko. Yesu Masia apambola biso. Amen. Tika Yesu Masia apambola biso. Amen. OK, pendant to bana ko sambela ya wenzamba pesinga verset moko to partager. Gaina bino na katia retraite oyo. Tozala mukanda na biso ya Esaïe chapitre 12 na verset na biso 2 ozoka lecture par notre sœur na komona Sia. Amen. Voici Tala Dieu ma délivrance. Yahweh Nzambe azali mokangoli na ngai. Je serai plein de confiance. Angana kotondisa mapenza nelikia Et je ne serai et je ne craindrai rien. Pe nakoki kobanga ata eloko moko te. Car l'Éternel, Pamba te Yahweh Nzambe. Yahweh Nzambe nde aza makasi na ngai. Ye nde azali mama na likambo ya masanzoli na ngai. Ye nde moto abikisaka ngai tolobi awa bien aimé Nzambe azobisa biso eloko moko azosenga na biso premièrement bien aimé tozala na confiance epai na ye awa moto azoloba eza prophète Esaïe alobi Yahweh Nzambe ye nde aza mokangoli na ngai donc biso tokoti na retraite pour ke ete Yahweh Nzambe bakokangola biso pamba te makomi na Bible ezoloba maudit soit l'homme qui se confie à l'homme mais lorsque bien aimé tu te confies à l'Éternel tu ne seras jamais dessus lelo tozomona bien aimé ebela bana ensemble tokoka kolonga te à cause tozwa confiance topesa pa papa kulutu confiance topesa na mombongo na mobali opesa pa mama pa noko yoka makomi na Bible ezoloba bien aimé moto nyonso atiaki elike pa moto azalaka ya kolakelama mabe mais makomi na Bible ezoloba Esaïe azoloba bien Yahweh Nzambe nde aza mokangoli na nga alobi nakoki naza na pleine confiance epa na ye c'est que biso bien aimé na kati ya retraite oyo esengeli premièrement totia confiance epa Yahweh Nzambe na losambo tozosa nakokila nakoluka nzambe oyo na bajeune na bamoi makasi bien aimé na batolo na se na bagenou na se yaya esengi totia confiance epa nde Yahweh Nzambe po soki totie confiance epa na ye na bitumba to baproblème toza nango certainement elongo eza na ngambo na biso tolobi amen mpe ayebisi biso lisusu ete tobanga eloko moko te c'est que message oyo eza message moko ya assurance eza moso korassuré biso tobanga eloko te pamba te la Bible me dit
Petit enfant ne craigne point, car celui qui est en toi est plus grand. C'est que comme il s'en va dans la vie sur le mot, elle s'est dit son nom, la carte des traits, tout va me le côté. Maintenant, tu me guettes tellement. La tentation de peur me guette tellement. Mais ce qui est bien aimé, ne crée rien, car Dieu est avec nous tout le monde. Amen. Je vais te dire, avec mon frère, ils ont qui facilité il y a plaisir vraiment par rapport à pour fortifier vraiment se sentir vraiment à l'aise. Ok, Jordan Banakatio, tout le monde. Pour moi, tous les canons, il tape tous les canons, on a besoin de donner à mon frère. Oui, puis que na bêtise solo devant papa, papa bêtise non moi car. Tout justement là, non bien mon frère. Même moi, je fais du moi aussi. Même moi, je fais du moi aussi. Au juste moment, on a marabou ils ont clair. Jordan, frère, on faut pas ça comme ça. Moi, je toujours me demande dans l'objectif comme aller boyer pour la solution. Faut tout vraiment ça n'a pas plutôt dans le bas. Au juste ni les autres qui entrent dans la vie, la mission, donc tout ça va gêner. Oh, il y a un problème, il y a sérieux. Il y a des choses qui ne sont pas si bas. En plus, hier, mon studio a commencé à parler. Même moi, je ne sais pas si malade. Après, moi, si je n'ai pas confié, il n'y a pas confié. Mon likambo, surtout aux hommes qui ont la légèreté, vie n'a pas qui n'a pas faut que je fasse un exemple de mon frère. On nous dit ils sont très sérieux. Ils ont facilité. Comment on a la gêne pour la mission, tout le temps, tout le monde en a passé. C'est pour moi, les spirituels, les normal de mon frère. Il faut trouver une solution. Attention, mon frère, aboyi maman voyager car qu'il n'est pas pasteur parce que pas prophète mais pas prophète on peut à qui dans la tête tout justement ma cambo to les canaux vient dans la direction boutique la grande nation aller dans la même étape ma cambo ndeto le ba vieux on a mon ba ma cambo na ya parce que to les canaux vient dans la grande nation après dans la solo avant ça na zo ba de la musique dans la risque par moto on a risque pour la vie. Donc tout le cabinet tout répartir très bien mon frère. Tout le rouler quand on a dossier mon côté déçu 2 fois. Rotation mon côté touche. Faut qu'on soit bassin dans le journal. Tout le temps pour la même. Dans on aura pas. Regarde, après moi ça des échos mais pas dans la motion. N'attends sur la bande. Petite sœur là. Voilà, cadette dans la grâce à ma. Ayuki, moi ça va choquer les Jordan. Jordan, ça va choquer. Moi, si on va aller à confier, nous sommes là toujours. Va choquer, on va nous sommes là toujours. Nous sommes pas il faut la fortifier, on s'en va. Les gens passé, tout le monde a mission sur qui m'a beaucoup à défendre sérieux. C'est comme ça qu'on fait dans la PC, comme ça. Non, non, comment pas. Pas nous sommes là, não pensei.
donc tu l'as dit. Waouh. Yuli kangana mapete. Izoli kava makende na musoni. Iyo pesa kapina pesa. Ubaki ina baki tini zote. Oh, ikana kuchwa itina kwa mimi na kuti. Epe yo kindo iba ndo kende mabe na bana mayo to. Balu pesa muti na bana moyo to plus bana basa kusakanela. Yo kumi mwana mke. Uyiba kati loko mpego. Iwa usangu isangwe. Yonde usakutika te bakoni bakitani na yo. Ngana za kupesa na za kuko. Itina bana nikodimi na igreja na kuti na pesa na za kubeki. Yoza kusela hunde mwana. Yenga yisu. Ungana moni boy. Foto lukila bana ngu. Basi ipo. Basala toujours tozana bango misala. Ke tika kabango. Et puis baleka ki monoko. Oyo kokongana kuyana ndaba kabaka te. Usala bepena bana kudinga kutukena ndako na bango te. Mais ti ndeke pe tu dimine bango. Soko ngabi dikanisi na ngai to lukila bango basi mususu. Mukolwani ubaki yangu. Ubaki yangu na Jordan na meja yangu na megi kucha mwa pidi bia. Nakota kipenza teme na mwana kidewani zabie tuluka ndenge nini baka mata. Tulukila bango. Siperi pe ukoti kakina ngai. Umoni suki tupesi ba. Nganze kumona kutufanya ndini nakanga janga mimi mboga mona kuna pasi. Oya ngande umoni wana natikila yeye mbongo na kuta tena. Nani ndinde degree ya shike. Shema ndo hivi yona shema ngine. Ya utikala ni kuta tena hata ya change bilogi amu ya dege nyonso na ndapo. Atiko kutete natikili azana ba fene azana makamba denge na tikila ye wana natika na kanga teme. Ko tende akubuta. Fabuku langa tata ne. Tete iwa wakoti wana you babies. Ifali tu kanga na finance nambo. Ifuba senga na balabala. Yuzo kutika ba. Telenga makamu na sala na aliye nanzi. Tale tenga komye. Aganisa kwa nanti tunajina za kufina yango na za kufyono kaneo. Ikukote yote. Donde yuzo Jordan na za kusila wana nde yozo sisi. Yeye biti na pesa kisida. Yeye biti de katawa. Na kubakisha kibe. Auza kukonsulte. Akubeke yosi ko yo pote ngambo ke bona mwana lunga na ngambo mwana na ngana dingaza la nena buzui na ye. Mais abu il doit pas ponder donc ko monter. Les ponder c'est une autre chose. Les ponder c'est une autre chose. Ye bibi héritage so tu kutika ndeni. Faut tu yi bandenge ni ya kutika la héritage. Ngande umune muna hataza la kaka vimba. Na mbutu na komisa ye pompe ya kwado. Bale kibeka. Mame. Na komisa ye pompe ya kwado. Ba avion na biso nyonso ya butu. Donc yenda za la machine ya kwado monde ba démarrer ka monter ba monter wani zwina mu pepe musi mu bandu chana tio na banani. Yeti azaka pale be bwana umuni de umuni munene mwana. Loko sana mu pepe ka de sala yi deja na. Yokaiwa ngapi na butu. Mwana uti kuotesi. Mwenye kumona na juaji na pesa kimasi. Esa idaki. Mais tulukila bango basi. Po namona ina bande kukima Dani Sable kuna na trama ko soko na kya umelubelanga makamba kusambe ya unakima ye mwamuke. Akulubelanga makamba kusambe. Yango na musana na bisu foto meka kuchanger pe tic-tac. Ya kuyeba ndenge ya kutambusa. Yango na moni Dani Sable nza ukende susite. Ke nanga pa yo nani oyo. Jise afebu oyo na college Mama Meya. Ah oui, yango ke namba Mama Meya. Ndengi badubike basana posa ya basi ya pembe. Na sapi na fille moko lutumba bonifa mama. Ya ningine pesa lutumba bonifa na family maître. Mais tu gina telle fille wana sema tena mabonde ni. Akuteni bila kai. Il faut toujours kaka ni monde na biso. Uluka oya biso, tuluka oya biso. Moni bato basambila. Omono kote siye boy. Baby sini biso makamba. Foto luka oyi kaka na masanga na biso. Isaya kume. Bi foto sana. Neti ngai o. Tukende tukesa. Foto luka. Mbele iba ya jini takinika. Je no regeki. Yo dala sumu pale. Ngoma le kunyangana kama Cambodia. Kama Cambodia. Ya msongo kwanga. Ya so hata siko ya. No le lo ndo kama Cambodia ndio sala ngoma kazi. Musiere, yo kukusuna ngato ukikata mai. Ya joli. Mde utanyendo na tina sana kwa mai. Na ko ngati. Pastori no kani. No ko ngati joli, no ko ngati. Harmonie, ma copine. Mon ami de l'école. Stoppez!
Jolie, non comprendre, non comprendre, non. Nina okasika ondaka moninga ya sika oye otepela ndako mpe yo okangela nini ndako ozipasaki ndumana mobali ndumana mobali na yo oui obi joli obi fidèle je veux que ça courage tu veux la non linda o oboyaki aza na ntina wana ena konda fidèle eloko fidèle pa bongi harmonie oza na courage fidèle wapi oyo abongi fidèle wana oyo ozobetela tolo oyo azalaka nga joli oza aveugle ata mokili ekama ngo mokili ekamwa joli kindumba na otosasasa kuna olebi amona okoma déborde okoma déborde na kindumba so nazalaki ndumba mbe na bota mbe nazala mbana lokwa nazalaki ndumba te navanda na banda kozela oyo ngai ata liango sikosika poso emata na se likolo nde eza ndire yo détruit faye nana oyeba ete omoni yo oyebaki te comprendre yo oza ndoki mpenza amoni keba tosuka no mabe omoni ndoki ozobenganga nde yo nde moto andoki yo moto andoki mpo zwa mobali nanga ozala camarade mombo ya ngai mobali abanda kolinganga nzoka yo nde banda koanvie ye mpo yakoma ya yo nde moto andoki ngai te alors soko déborde tosuka nga no mabe mpo natikala boye nazela fidèle yana na misu yo botolanga ye alors soko namela yo napela tina san fidèle aza ya ngai oyoki amoni aza na ndako fidèle oui ana ndaka fidèle oyebi ki ye joli te yango ofongola munoko oloba joli oyo yebaka azala ya mwana totanga na ekole mais lelo te amoni na orécupéré ye yo joli nasha yebango bien esika yo lingo okomisa nga na okomisa yo okokoma yo koza motu nga na omemo tina suka nani na omemo orécupéré fidèle wana onosaki ndumba mibala bato amoni na osimbo na nzoto joli naza oyebisa onga na orécupéré fidèle akoma ya ngai tobeta tokotala nayebisiyokazwaka bango wana eza ya bango eloko nanga na zwi yo na mabona yo oyebeli yango wapi makambo oyo ozoya oyebisango osentir wana eza bandeli amoni tosukanga na otina suka nakolakisa me makila nanga na otangisa mpo na fidèle akoma ya nga omondango ke toyebana ete baharmonie nzambe na nga nzambe joli nde epa na ngai lelo joli asi odesite oyebisa ngai olakisa nga nomona ndie ngai ava joli alakisa nga nani na olakisa joli joli azodesite oyebisa nga mpeke naobanga o te ta sopa nga kuna na bimi sopa penza kisengi tota joli oyo oluka wana lion osi ake eza lion aza lion omona obanga joli ata moke te oyo koya ye c'est maman ma biche. Cecilia. C'est harmonie. nalukaki opa bino ti babisinga oza te bando okende a voyage na mosi te kelekamba bien eza kuna ser na voyage adepesaki mais naye déjà obikenda na bonne nouvelle oyebisa peti nango ozalaka na babonne nouvelle mona banouvelle ya voyage oli
nzambe alingi okomelanga seka monene boye vraiment surtout depuis kala namonika batondi nasolaka si mosu moto akufi nayelaka oyo moyibi makambo ezanga ebele mama yoka lisome te ozalanga mokwanini ezala motema okita oyebinga nalingaka shosho ozala motema okita melama ya malili na meli ok nazoyaka na nzela namoni batondi nakati mo mosusu moto akufi moyibi bakangi ndumba ezala motema okita napusani ka boye bamiracle tiko osa sembla mama nanga tiko oselanga sembla nakotika sembla natelaka boye tiko kosa ngai mobali oza na ye berger finie di chéri obi nazoki na oselabiki te naloki na maya malina sokolelo yo est-ce que natuni nabandi liboma naza camarade na lelo nde nauti voyage nayeka unique mpo natala yo mais onga namoni oyebi yango te obalolala ne ndako moko oyebi te oyo aza nayebisa yo est-ce que c'est normal ata yo nayeba te makambo oyo loba soki ezala fidèle moto na nzambe prophète te nga fraki moi namonika quelque part sotenga na yo tomonela biso ye bachéri j'espère que makambo oyo loba eza ya solo Wakozwa yekele Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia 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 Amen Alléluia Amen Alléluia Alléluia Prophète fidèle moto Prophète fidèle moto Pumbulu Dis l'Éternel pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Alors, il y a une maison pour l'assurer du saut. Alors, il y a ça dans le biso longo. Pour n'attendre que ça dans le biso, pour aller au camp la biso. Quel que soit le problème, dans ma commune Bible, venez sans moi, foutu, ce qui est fatigué et chargé. Moi, votre Dieu, je vous donnerai du repos. On a dit que je vais vous donner du repos dans le combo. A dit repos, ça certain dans le combo. Merci beaucoup. Papa Diak, je suis Kokota, je suis comme si côté Bouti Bolemini. Est-ce que vous avez le pasteur John na Pumba? Justement, tant que l'on a attaqué l'évangélisation, on a vu que nous avons commis na point na biso na pasteur pardon fidèle disons na biso somme. Donc le conseil du sang que non beaucoup tanina berger fidèle somme. Donc là na yebi que non les bergers fidèles en tant que bela comme liboma mais besoin la ngao to moni na point le liboma moi et mati lisusu ni papa niveau na coûter les berger papa on dit mati. Na meko expliquant au maître Jean Nkumba andimi kutu. Papa,
kuna kuti babenge berger te ani mtu benga ye berger kuna ana appel to bakuti libanda quoi babenge prophète moto na nzambe moto na nzambe prophète kuna za prophète aosakola papa bakuti libanda donc nayebi te nandimi te bakiti mtu etikali vide niyo tuza ya kotonda Osée 4:6 et Soloba. Mon peuple périt par manque de connaissances. S'il vous plaît. C'est tant que nous sommes, ne regardez pas la foule. Quand la mutuluka batote, quand la paix, l'église est toramité. La Bible me dit, mais kasi, je veux vous rassurer une chose. Dans cette église, nous avons un Dieu qui est vivant. Notre Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu de cérémonie. Il est un Dieu de ticotac. Un Dieu qui se cache à la maison de Jacob. Quand il se réveille, il agit. Miracle et rien. Et que les gars. Produit, c'est que les gars. Mais l'autre que les chrétiens, ce n'est que la parole de Dieu. Une véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. N'allez pas chercher des miracles ailleurs. Parce que le diable aussi fait des miracles. quartier mpe ezalaka makelele yanti oza na quartier liba ozala na bakote bato bazalaka te me kote bato bazalaka makelele ezalaka kaka kuna nsima nazwaka mo mpepe na liboso kuna makelele soki ovandi okoka kuto respire te wana avandaka nanga naotanga mwa bible naolekisa mwa ngongo ozotanga nani nazotanga bible tata ka makambo na yeli yo wana te moto na yeli yo mama oyo kombo na ye rit mama Fwanda, tangu sukulu wake. Kakuzo kipenga te Fwanda. Fwanda. Tata riti ya nana. Yozwana kiti, pesa bisu kiti. Fwanda. Tata kiti ya mwanda. C'est tout seul la kiti. C'est tout seul là. Hein? Riti, ada. Cuisine nanga. Yo Monica kaza la cuisine na yo. Hein? Comment il y a cuisine yo mais solo monsieur za te kaka cuisine nanga moi ça ko bimisa moi ça no kunute po za kaka yo za na moi ça za moi c'était tata mais la moni yo na riti na kanti moi na ndeko na yo présenter ngai première fois na mona yo likambuza kutuna likambuza di awa solo kina yo monique basi bino moko buzuzwa na volonté na bino izo simba te yango natalaki non tu peux pas vivre ndengwana te yango nakendaki nazwi rit ki mwana ki nsusu nitwandi nsonia bongo te ngana otokufela mwasi 3 semaines oyo nanga mwasi nazwa ye nayebi ete nga mona poni mwasi te tata nakolinga bongo te papa tata tika bongo na koyoka o te tata osala mambo te mama telema bokende rit mobali na yo yeyo avu omoni kokufila mwasi 3 semaines nani jane tina te tumuna pe mususu ko tumwasa zana na morgue me kote wana azubimane na mwasi mususu na sema yakubomba mbamba me na sema busutuki kaka kukunda balima mwasi mususu yikota na ndako
kaka kukunda bala moko ya yo wana 3 semaines c'est déjà compté en ba mois déjà ici leki moi si na yelio rit makambo lobi za na raison kaka za na raison ye wana mama mobile lié ça va ye wana non il baisse omoni ke eloko na lobaka papa na biso alingaka makasi ona alingaka blaki te na papa na biso papa na biso depuis na botama alelanga fort tala mwasi kitoko amemini ngai bon chéri okenda garderobe obongisanga bilamba okota na cuisine olambelanga deja oprépare tala omolamba funga moko c'est vrai ok chéri donc ndako ekomi sali te na ndako mwasi azalaka te donc nde na mona zwi mwasi boye nasepeli fi nanga mobalo papa na biso mayele azalaka nango nayebi te papa na biso banda ozoba le premier de la classe tala mwasi elingaka kitoko sino nga chama eke nalingaka mpasi ya mwindo lokwana mofareti chéri pisanga nabiki okotana nga namoni kesi natikili nanga bino oyo nga mwasi nde ye mwasi oleke okende kunyokama lisusu te mwasi miloriti yeyu lelo kopesanga tike te otatu okutana reti pesanga kaka tike pa ya reti akuyelanga nake nanu na baluka soki chance nazongi reti lamba nga baneke su papa osika te ana kozomela kopo nakomela kopo rit kopo moko nakomela kopo moko kopo moko bon allez papa oyebi chéri naofélicité papa alinganga mingi ayelinga pena mwasi ya mwindu obike nga gele oshama ekenga linga mpasi ya mwindu kitoko makasi vraimen chéri na biso garderobe eza ya kopanza na ndako osali te nakomona bafunga moko na mawa nasuna mwasi te vraimen tala na ndenge bato bayebelinga na kishasa bato badoraka nga shama ekene naolamba fufu na kati ya cuisine ya obomba Oni video na nebe na kolongola ndo kokota me affectiza kama na koti sa pizza. Bien sûr. Merci bébé. On sait pas ça yo. Gros bisous chérie. On préfère qu'il ait d'accord. C'est le bon. Ndio siko na mimi bwana bwana ndo nakosa mambo nakosa wote nese ngaje mzee ma pasteur papa omakindoki na yo esimbi te oeshue ma chéri zela nanu ozalaki na voyage oyebi te zela explike tata oyo eza kokokokokokoko yo moto ozwa te nosala na tikaka ona bibla sotikali ka bapantalon boye nango bachemise bachemise ya benda eloko tikaloba na moto stoppez! Stoppez! Vous savez ma foi, c'est la bino. Papa, pas la bisa yo, hein? Elle est peut-être comme ça. Mais, les gens quand en plus, le miracle est salama. Pas avec les bons mondes. Et comment va bota? Ouais, bien yo. Papa est au coup pauvre. Non, c'est quand on a
Ah, c'est pas bon. Eh, papa, il dit yango. Ah, de l'autre côté. On dit ça moi si nao. Na beaucoup na para. Eh. Sonia. Eh, na mangani na moi de l'autre côté. Dans la porte ça va na mukala. A changer. Ça c'est Obama li puta. C'est mon yango. Ma fille. Nini ya condition ezali aza omoni biso bakobetela ngai ya bosofile mwasi Oh, boya kanisi direct na tuza eza mérite ya nzambe pe ya solo naokili mao makasi naokili vraiment mao eloko asali nzambe moko afuta ye au moins ngai nayeba likambo humiliation asali ngai na balabala miso ya bato oyo lokumu ezonga kaka nzambe nzambe oyo abenga ngai toke masela c'est la première fois dans mon fille d'aide. L'intimité, c'est pas possible. Miracle, sopa na kaka. Et la maboy. On a kuna moni. Eh? Na luki mai. Samba. Na luki na nene za mimi nzambe na ukuna. Eh? Ese on est moi yo. Eza. Ese ngono eza. Malgré tout bébé n'a pas oui. Mais le conseil c'est pasteur on c'était là-bas. Ah. Bébé chérie. Chérie, nous on va faire non, na vandi ko na za kimia. Obi ke même si bible le bi ke ne toucher pas mais aussi maza wanza. Azawanza. Bébé na ngai. Sasa wanza mbe na yo. Bana ngaza wanza mbe tina mona kelote. Umoni fu la place à fourmi. Eh, il y a fourmi, on a pas la fourmi. Eh, chérie. Une pasteur on a canana yé. Toi ça te va. Toi que moi na nga, ça va miracle. Tu as vu ça on a. Ouais, que moi na nga ozoate, moi na nga. Une pasteur na. Moi na nga mon canana. Ouais, les kids et les Mimbala, c'est pourquoi ça m'a pasteur na suite. Ya. On a pas ça ça va. Il y a un miracle. Et ça on va dire mai. Bonjour chérie. Tu es le bienvenu. Moi ton ensemble. Moi ton miracle. Mkolana. Omoni ndindi. Omoni ngundi. Yo ngoda ngola miasi. Lelo za mukolo mundi mbota mwana ngai oyo ndoko kata mbota wa. Ondimi ngasiko. Yaya. On a un problème si tu es tout ce qu'on a dit. Lelo. Mon frère. Ngaï, s'il vous plaît, oui, yo. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Je m'excuse au lit sans ramener la télévision là. Merci Seigneur Jésus. Quand on a mon collègue, Dieu m'a montré quelque chose n'a pas. Ah bon? Oui. Je vois, ça m'a total il y a cela 3 semaines passées au pêtre madame. Mais chose grave. Ça m'a total sangali souhaité. Source ya ba problème ni pas si na yo. Isa musika na hotel. Ah bon? On a besoin de me pousser parce que tout ça na sermon. Yo moi si na yo papa no aïda. Papa, tu es malade comment? Monsieur, bandam konyo bandam ça balangage na kombo papa na. Tu es malade. Tu es comment? Sois calme. alobi te mpona sepeliso to mpo nabangisa yo ozo continue nsuku oloba ozo continue na koloba ozo maladi koma papa na ngai ayebi liwa mwasi na nga mais ezala mbala suka bino nde bafaux pasteur oyo botambola mokili mpona osroke bato mbongo tu es un voleur
papa na sengi que ça soit la dernière fois mais tu es j'ai un bonheur pas papa de la part de Dieu na lobby na part ensemble je suis mambozolo obi na kokangisa yo nakoki kobakisa te nakoki kolongola te mais c'est na kokangisa yo olio mituna miloyino question tuna nde nalakisa yo secret na ngai olio yoyina moninga sans raison yaka nde nalakisa yo secret na ngai olio yokotelanga ndakwanganga tuna nde nalakisa yo nzambe yambi ye olio yolobaki nga na nsimbakisi yaka nde nalakisa yo secret baluka yeyo nzambe tombolinga lelo moto bafina yeyo tala nzambe abimisinga lelo moto batia bakalo yeyo nzambe abimisinga lelo moto libote bwakisa yeyo tala nzambe atombolinga lelo olio yokosela ngai makambo pusana na